belle vie ata na problème moko oyo ezo combattre vie na ye oyo famille libota boyebi te eza en tout cas bandeko na nga oyo bocompara style na belle vie il faut pas comparer. Il faut même pas. Ba comparer te na ndenge bango balé baba comédien. Non. Po ba abakuku wana bazala ba abakuku ba se sentir que mami na banga za star et sengaki ke belle vie kandi moko pazala wana chaka sila molunge. Donc si la na bella ba kokana ba jamais mais likolo ya ba travail professionnel na bango eloko moko ezake bella autambo wana chance na maboko. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, il faut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça, ba orphelin. Na opération Mneno Barosala le 24 décembre il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a posé tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliati. Ya ndena olo babwe. Benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, e-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Boye Imalamu. Émission Nabino le code de bonne conduite yango yo et bandi Bandeko Balamundi, makamezali binene, makamezali grave. Le loto ke bongo na ngambu ya ba comédien Bandeko na biso o bazo sala musala kitoko na mboka na biso Bandeko na biso o bazo kotombola bendele ya Congo sur le plan culturel na ngambu ya o donc etali cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous pour na Oetali Likambuya, ma sœur Belvi Kandi, la patrona ndenge batu bazala na habitude ya kobengaye, la patrona, je te salue. Tozo kota lelo et pas ya maman Sila Bisalu SB oyo ba les amoureux ya Sila Bisalu ba benga kabango les abaku lelo to kosolana bango et puis to kene pe na lombango lisusu na ngambo Oetali mama na biso Ursule Pechanga. Binomoko boyebi cette grande dame apport na ye na kati ya cinéma ya mboka oyo makambo nini lelo ekabola batu oyo makambo nini oyo lelo ebomama na se par rapport ya ba icône oyo parmi ba icône ya théâtre bango misatu bazali ba oyo lelo bazali image oyo ezo kosala que beaucoup de jeunes filles beaucoup de jeunes garçons bazo kozwa vie na sima na bango mais pourquoi bamakambo nyonso tout autour na bango ensemble na madame Saratola tokosala analyse oyo une façon ya komema bino na ba réflexion une façon ya koluka moyen ya ko accompagner bandeko ona musala bazo sala une façon aussi ya ko fustiger ba comportement ya mabe voilà bon délire azali derrière la caméra azoko réaliser émission oyo botwa azali na machine kuna azoko sala musala na kanisi ba mère fan ba mère abonnés ba mère fan oyo bazalaka ya Saratola télévision. Merci pour l'accompagnement Nabino parce que grâce à vous aussi, aujourd'hui, petit à petit, tozo ko atteindre l'objectif parce que vous, quand vous venez, vous finissez à cater. Mon président bébé, je vous salue, Bissika de Bino, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouane, Celia Kinkela, Sol Yabambemba, maman Mathia Lakumba, madame Fatou, boza tellement ebele nzambe abate la bino nzambe a longola ba 10 ans likolo ya ba chinois nyonso baba kisango donc pa na bino un grand merci à maman Bijou Ketani maman ba 90% au bonga na papa Jean-Pascal Leka un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga maman Deborah Lubanda Kilomera Calgary Eliane Kazimoto HK je te salue hein Fifi Wechi. Depuis quelque part, je te salue aussi, maman Yvette Mbangu Yaba Yvette. Merci beaucoup, maman, pour le message conseil Nabino. Boyende Tozo Lukato Banda émission Oyo TK09 l'international. Tout ça la grande tout ça là qui est comme ça là vraiment bien. Blandine Tatala. Bon délivre. Tolo balangage moko. Oko fungola Tozo nanou. Maman Saratola.
en répondant, en vendant. Toluka moyen to banda émission na biso mposo elamu na banda kuna bino bisika bozo kolanda biso. Sarah, mbote. Mposo. Mposo. Oui, mposo c'est la semaine. Bonjour Tati. Bonne santé. Ouais, santé très bien par la grâce de Dieu. Bon début de la semaine na banda so. Bon, Rolanda biso de partout dans le monde, en tout cas, Bambote na bino nyonso yango ba meilleur fan du monde na bisi Bambote. Tata po ifapeka to ma grande sœur chérie, je te salue. Mama po. En tout cas, na pesi Sumbote na maman Gina Amatou. Mon thème ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, un clin d'œil spécial à toi. Amélia Moueba, la profa de Orlando Domingos. Un grand merci na Jenny Beta industriel, moi c'est à Pembe. Bambote na président Charles Tamboué, Bambote na papa Diego Milito, l'homme selon mon cœur. Pourquoi papa na maman Mapasa Yaya Moto na Pession Mbote, président bébé, la présidente maman Nathalie. En tout cas, bandeko nyonso oyo bolinga la chaîne nanga, bolinga ba émission nanga, pour soutenir nanga. En tout cas, la semaine est là mon bino. Donc Nzamba assisté bino na ma nyonso tout pour ça la semaine en vendant, en répondant. Donc Pericolo, ça créa Miki, hein, la sakala. Et puis les bolingela wana tissu qualité donc TikTok. Voilà. Nous avons besoin pour contacter Nakaka. Merci beaucoup Sarah. Mais Meka Osunganga, je les appelle na kobe ngango dérangement te parce que ça mosala na biso. Ouais. Pour na oetali makambu ya ba parcelle. Je reçois jusque là les appels, les gens appellent bato bazo kokoma. Eza ndenge nini parce que bato ba teke maman moi benga lobi boloba ki 2 semaines après, 2 semaines déjà c'est l'équipe kala. Bazomona suite te ezali ndenge nini yo muto za na contact direct avec la patronne na Takaza mapangu na sele sili mapangu supuna za kalisote mapangu na sele esila OK mapangu na maluku esila na menkao donc bazela kaka semaine on a zobibisela bango site mususu o ba yo soma mapangu mais des sites to sela qui publicité en tout cas il n'y a plus de parcelles. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà. Saratola, aujourd'hui, toujours le moyen de mettre un peu Kobetana solo ou tout ça la analyse par rapport à Italie, ba comédien Yambo Kanabiso. Na ko tanga ba komo na bango bango misato to ko metto ça la do analyse awa et bengami bongo na kombo ya mama Belvi Kandi la patrona, maman Sila Bisalou et puis maman Ursule Péchanga. Bazali bato oyo basalaka musala moko, musala ya théâtre. Aujourd'hui aussi, il faut qu'on se le dise, bazali parmi bato oyo balongoli complexe et pas ya bande ko na biso ebele ya basi na ya mibali na théâtre. Mais lorsque vous regardez ba calomnie, les insultes, ba n'importe quoi, ba bo soto o ezokolata bango. Pour na yo koki ko sala analyse nini sur ba grande personne misato oyo ya théâtre mboka na biso. Soki ba calomnie na ba bosoto ezolata bango eza normal tadi. Normal la ndenge. Eza normal, eza ndenge Congo ekendaka biso ba africain. Mutu to aza star afingamaka. Donc eza na ngoni kambo ya osala ngwa analyse parce que ba o baza ko liboso na bango ba fingamaka ba kofi ba wera ba jibe. Alali pe na tonga la muki ayebi mutu monta chele mikona caméra afingi famille na ye. C'est comme ça les réseaux sociaux et fonctionnera to batuna ya ba africain précisément ba congolais ne ba fonctionnera. Et ça grandeur, ils ont la grandeur au bango bazar parce que so oze lo ronante en tout cas, ils a pas se mettre pas calculer ou ba finga la gratuité. Donc so oza la mo lo comme un pifo, ils a que mutu tout au monde en bamba libanga na mangete là. Donc ba insulte déjà au bakuta na nango nga elakisanga grandeur na bango ba on est tout ça tu vas grand. Voilà, toujours qui n'est na moko merci beaucoup na réponse wana. Aujourd'hui quand tu vois les réseaux sociaux quand le lobby acharnement aux ezali contre Belvi Kandi ezalaka nini jalousie on cherche sa tête sa personnalité ko salir ou bien ezalaka une façon ya kimotema mabe seulement ya congolais ya ko mona ndeko azo ko évoluer au lieu ya ko tchaye maboko bazo luka ko benda et pour nous sesima. En fait t'as dit oyebi ke na ça moyo batu balinga épanouissement ya mututé. OK. Belvi si je me trompe pas Aouta et pas Via Queen Mbote. Queen Mother, ouais.
Nathan wana, je ne pense pas que Belleville a osé que ça rende na sila. Aussi la époque wana sila kombo sila succès. Je ne pense pas que Belleville Kandi a kozala na ba fan ya yé moko. Wa koko faire face contre Pechanga. Mais Pechanga a ridé à Pechanga. Donc Nathan wana nandimi ku te ke ba star wana bazo calculer ba sa tarando na Belleville. Bazo calculer te parce que azaki non il lo côté. Omoni mutu soka nzamba komo élever ye akomi ko épanouir épanouissement komo ya na vie na ye. Na bato bando cha ekate ba oche kundaka. Mono akomi andeni. Totika kaye na kiseso ti. Ndeni a région da biso na Gombe. C'est compliqué. Jalousie et botamaka au fur et à mesure na makambo ya miki. Belleville outi na groupe ya via. Groupe à vie eza parmi ba grand groupe à Kinshasa te. Eza groupe moya mwana mwasi a sepela créer groupe na e quand même bazara quand même pour voyager zaki a félicité pour via za même un groupe de fois va voyager ba Angola et tout. Mais Belleville a aussi perdu dans les liens. Parce qu'au Congola linga bongo te ke mutu mo akembite anyo kwa minde biso nyo kwa mita utineka dans les nulle part boyaye azu makambo na boulot. Oso comprendre pas c'est perdre na moté. Voilà. Ezalo wanga na landa ndeko moko azoloba basara wana banyokwa mite biso okemba na ba YouTube. Est-ce que c'est important ka ninga okemba kinga pe fona leka na kemba toza savoir mon côté toza aura mon côté toza étoile mon côté mon amta na chance na ye peut-être ma chance et sourire tam sou temps na nga ekokaki tam sou ba difficulté o nga na vivre na passer na nga yo mona ngote tam sou yo utikala olala pa batuti tam sou yo famille no etikala o rejeter ote mais nga tam sou na nyo comment na vivre ba vie moko ya passe impossible tam sou ko sourire na nga o nzamba o sexanga et comme les yeux mais entre temps tam sou yo passer na yo beaucoup mi bien c'est compliqué t'as dit donc ce qui est là Belleville Kandi la patronne ande ba bengarae ba te kwa famille libota nde ba fan nae lelo Belleville a sujet à moquerie. Et ça normal. N'habitez pourquoi bolinga bo sala ngo problème. Justement, allez-y comprendre au-delà. Il y a pas pensé la bino que Belleville Kandi a commis star. Belleville Kandi a ça utile. Ce qui Belleville Kandi a ça qui utile c'est-à-dire Rano to vanda bo to sala ba ngana liste. Et puis combien d'artistes comédiennes au baza babima biso to yebi bangote même na kombo et puis e bandande ninga sarana zwa kiti nanga na vandi bo na cheperique nanga kitoko boy na bandolobe la kombo mutu mona ebita ebanita sali succès. Donc quelque part famille libota faut comprendre que Belleville à l'équipe étape au bato ebele ya kuti na mondo wana ba kokyo le kanga ata pembedi na ba comité e bolingete siko. Vous comprenez? Parce que ne biso to vivara messieurs zala bien ko ne biso to vivaka ça ouais zala bien ne biso to vivaka ezate ndenge bato mususu ba vivaka Congola vivaka place o ya komi aolinga te camarade neto ndeko na za na poste wana amu aloka to kokana OK yo bando dépendre sous nangate okomo dépendre donc okomi indépendante moyena manipuler ezalate voilà mambo ezokomi ande on a biso Belleville ba moni que Belleville normalement akokai ko mata bongo te po biso kembi na kopo et puis Belleville a joué nde bango pe ba jouate ba succès ba Pechanga ba sala na ba silo bi que Belleville a joué occasion wana te azwa grâce wana te voilà asala kombo bongo te mais ce que talande nzamba sala ka makamu na ye abimisi mutu to comprendre même na bango moko ba fan na bango faut ba comprendre eloko wana Congolais a vivre na motema mabe alingaka bato ba franchir l'étape na facilité te voilà sikoyo Belleville a franchir l'étape mo na facilité na bato akuta ba grand star ya théâtre aleka bango asota ba niveau nde ba yembaka pa wera asota ba niveau donc Belleville Kandi asota ba niveau sikoyo kwa asota ba niveau abrila l'étape wana tout wana o bango bazozela faki Belleville aleka akomi ba mo likolo
esaka mwa ntima mwa ntima mbimo boye mwa ketu ata toloba ngo boye te mais esaka mwa eloko mo na motema. Voilà pourquoi Belleville Kandi aza tout le temps insulté, tout le temps dans les réseaux sociaux, tout le temps dans les critiques po aza kombo yaya. Atanga nde na vandi na sa analyse nanga normal ni contre ni pour boye. Et ça parce que batumi ça tout le bela na ba grand. En tout cas ba mpc na ba mbwa na yo lobate. Donc c'est un peu ça. Mais lorsque vous regardez le système de G et il y a Belleville Kandi sur la scène, pensez-vous que Bellevue est plus grande que Ndeko Sila ou bien Ndeko Ursile? En fait, quand la grande na scène et dépendant d'une expérience. Ok. Si la zone expérience, sauf na toke na nenga scène, si la ne ba benga ke pomba scène na ba fan nae, asa vraiment na expérience ya cop. Dirait expérience temps et comptaratadi. Mais et la qui cite que moto azumeli na cop to asa na expérience ya cop ako le kambamo moto abota milobi. Keba. C'est ça aussi, hein, c'est ça. Keba. En tout cas, analyse oyo, nazala nga mongamba Belleville, nakendaka na bureau Belleville pour nazwa mbongo. Oyebi kuna te. Yo kono sa te lolombo te. Naza pe mongamba ya sila te, ke naleka coach pa sila, nakenda kozwa mbongo. Na pe comédien te ke na obonde la sila sala film coach sanga. Belleville sala te, non sa musana nga. OK. Si la za pomba scène, si la a une expérience, okay. Si la a une base à formation, l'antique. Est-ce que vous comprenez? Si la a une base à formation l'antique, okay. En dehors antique, Aleki et pas les grands professeurs et l'ombe, eux ils ont bon groupe Simba. A eu tant na mobimba un succès na Simba. Voilà. Alors, Ndeko Belleville Kandi, il y a outil dans les néants. Abato batambola na chance. Voilà différence to sala ya Belleville na Sila. Belleville aza chansard. Outil dans les néants. Ndambo yo patron na ya za kanango. Vie à Queen Mother donc ex patron na ye. Vie à peto ebi sur sa vie a outé pas muyombe gauche. Il faut pas voiler les faces. Kota muyombe gauche penda formation au balobara artistique ezate. Ezala te ba muyombe gauche ne fait pas le théâtre. Voilà. Vous comprenez? Là-bas il y a pas la formation base ezate. Place au via abimele là. Mais malgré base ezate, bazaki pe na mwa luyalu na bango succès na bango ezalaki. Voilà. Parce que patron na yenda a formé les biso Belleville Kandi. Alors, ce qui Belleville Kandi, la façon dont il a joué, Azana nous moana, moi je dirais que Belleville Aza chansard a eu succès avant peut-être à mi côté ça peut na makasi na monde dans théâtre parce que Belleville a joué trop tôt. Oui. Akutani trop tôt na ba pomba scène na podium. De bango ya podium na bango. A joué trop tôt. Non, je ne pense pas qu'il y a de films au Bajoua Nassila. Je ne pense pas. Donc, à juste tenter parce que. Bajoua te. Donc, Belleville a moutumo, a tambola na chance ne na maboko. T'as dit mon chance. Sans la chance, on a tout. Mais attends, il y a aussi le travail. Parce que... Il y a la chance, il y a les talents, il y a le travail. Ok. T'as dit, au cause de la travail, oui, puis les joueurs qui ont été dans l'équipe nationale. Ils ont des joueurs qui ont été dans l'équipe, ils ont été dans l'équipe. Makasi. Chance, il y a comme dans l'équipe nationale des athées. Au cause de la talent, au cause de la talent, la travail. Si vous avez la chance, il y a des problèmes. Si vous avez la chance d'avoir une chance ou pas. La chance n'est qu'à na maboko. Parce que muto aza chansa ayebi musala wana bien te yaya. Yo muto ebi bien kolekanga na ba diplôme wana ngo ba ozwanga. C'est ça. Tout ça confusion te. La jalousie coexiste parce que Belleville azaki penda au pointé.
il y a travail. Oui, il faut le dire. On ne mâche pas les mots. Bellevue a joué trop tôt. A cartonné dans ma film. Mazaki na chance na emo azotamboane nango. Et puis à s'imposer à comme une marque. Voilà. Et alors quoi babiso basara, to l'équipe ba inate. Obi combien de sœurs na ba vie na biso o ba leka ba ina, ba beti pe ba 10 ans na kopo. Tam sous les longa l'équipe on a stabilité. Et belé. Na l'équipe on a combo. Et belé. Na l'équipe on a succès. Ils ont fait du facile. Siko ezanine. Est-ce que nga Sarah nde na Sarah bémission na l'équipe bano ba na ifasik siko na osa émission. So ba tuninga ta des questions ya makamba bémission na bien. On se raté ta dit. Oh ya comptabilité té autour là au 7e principe de la comptabilité na répondre. Kasi yo tout là ka des questions. So il ne peut na répondre. Ko se raté? Ah Sarah yo un mode vidanga boule. Oh, tu vas vraiment na mai de l'autre mais là na va plan nord. Te, na yeb so ta di. So obi na ka des questions na ko kalanga te. Na yeba te. Donc natambolika na chance na ngamo na maboko na yebi pe koloba. Alors ton na yebo loba na moni ke musala ngwe sourire. Na kotis ko ba formation na lukana yeba. Voilà. C'est ça Bellevue Kandi. OK. Yende Bellevue Kandi. Bellevue Kandi aloranga. Ya yeka lobi ya na utamwa na chance na ngona maboko. Nazana ngona maboko. Poso tobi totala bango nyosu ne ba est-ce que Bellevue a sali succès au Gabriel Asala? Jamais. Bado maze ba sa ba succès. Ba succès makasi. Donc so tobi to lukata batakala. Ba leki eka na succès au Basala. Ba mamo yo bazala ke pa ya muyombe gauche nani. O mama aka mutema mabe o ba Naomi. Basali ba succès donc il y a liboma. Bellevue ata na problème moko o izo combattre vie na e o ba famille bota boyebi te eza chance abunda na chance. Voilà parce que chance na e OK et puis si réussite na vie rapidement o a mérité et boteli et puis binini et belé donc mon nene ya bozui na e te poso na tobi totanga en tout cas bandeko nanga o bo comparer si la Bellevue, il faut pas comparer. Il faut même pas. Oh, bah comparer t'es n'andingue. Non, qu'on comparer na travail. Ah OK. T'es si la zone expérience. Donc net bande on a biso a famille bota. Boye barake bozana grand star na bino Bellevue Kandi. Oyo azo produire ba film en tout cas na Hollande ba film na bokebi. Chitoko. En tout cas na on sepela eza e boza pe sengo pona nga ko tourner na ba grand wana misatu. OK. Na oza penda partante que na sali film mo na Bellevue na sali ba grand na biso. Ba grand star na biso ba osala quand même fierté. Il faut protéger bango voilà. Et ça le roi makamba ba fali ba ferre ba fabrica ba za bato yo il faut te protéger to bomba pe bosoto na bango parce que lelo yo soto ke na Nigeria ba na ba Merci Johnson baza. Pourquoi peut-on ça la 3 stars na biso wana pe ba koma élevé ba comparer bango pe na ba Merci Johnson. Voilà. Les Congolais bazami tema ma betati. Donc famille bota fo boye bara botika barando wana to ba guerre wana ya lobake c'est Bellevue pour comparer kaina si là sur le plan professionnel. Non. Oh mais c'est là na Sarah. Pas comparer bango tendeni ni bango nyoso baza ba comédienne. Ouais. Tout na ngani t'a dit. Oui pourquoi na pas comparer bango te na to pe explication a. Surtout lundi dans logique. Au moment que si là a une expérience ya musala. Natangeli yo ba koluka to sa discussion ka na émission te. Natangeli yo place yango na bi natangeli yo parcours ya si la place à outil. Oui. Ti a komina moto a formé. Si la nanu aza bien formé na ina. Donc moto aza bien formé na koleka na ina aza na talent parce que si là aza bien formé na katina na talent. Batu musu bazara na talent te me balingi musala wana to na ba musicien belé na Congo. Ape a musicien te mais alinga musala wana a apprendre ango. Mais si là a na talent ya musala et puis aza professionnel parce qu'à 8 ans ya kon chikela ango pe. Vous se comprendre et puis surtout 8 ans ya succès. Au moins loko place na lo barafali numéro 1 eza ba temps ya succès. Si la banda bandi théâtre ti lelo a gardé succès l'aura Koffi Olomide.
mais si quand so tokela ndeko na biso bela mais aza pe na expérience parce qu'elle a déjà plus de 10 oui, ans. Oui, yango nazoloba aza na expérience na coin na ye ma expérience na ye ekoka wana ozolingo sa net o comparer Koffi Olomide Tom Sous na Fally. Non, mais aussi il faut comprendre que babandi théâtre babandi te mais yango na oyebi soti so babandi théâtre ne moko te bo comparer bango pourquoi ya lora bolo be héritier bo comparer na Fally. Faut poser maboma parce que héritier ça son a 3 ans de carrière. Fally a sali 15 ans de succès ti lelo azo maintenir succès. Et ça différent. Mutoyo abandi Tom Sous musala na ye azaki na succès te. Chance eko sourire Tom Sous na ba katikati ya ba année ya succès na ye to na ba katikati to na suka. Bande monte na Mutoyo abandi ti lelo. Et alors namoni musicien lo wa profiter. Azala na succès. Si les locaux ont maintenir succès, à obunda na ba génération nyonso. Et alors si là, à banda à sala succès, à continuer au ça succès, à marquer comme on a vendu nango. Combien de bata théâtre au banda succès na ba si là lelo ba yo bana. Le succès de si là, s'il faut tous à la wana. Tous on a succès si là. Mais la ligne à faire comprendre des familles libota que famille libota ka te batu nyonso. Boye baka ko sala compa. Moni si là. Lukela émission ainsi la na peshanga baza bato to ko comparer yango moni pourquoi na comparer Fally na Ferré pour bauta sans interdit droit chemin ba banda carrière na bango elandana sikoyo yo comparer Fally na héritier pour ani faut monter à mabe parce que soto bito ça ba analyse tout fallait abando gagner ka héritier entre temps héritier bandi carrière na kala mingi te do ba kokana jamais donc si la na bela ba kokana jamais mais likolo ya ba travail professionnel na bango eloko moko ezake bela autambo na chance na maboko mais ça remplace au pet nazolinga pena to yo kana pete na yo yangwana parce que lorsque vous utilisez seulement la chance la grâce comme si dans azana musalate tandis que succès à maman si là aujourd'hui s'il faut total sur le plan professionnel na terrain boy et ça sous remarquable était que Bellevue parce que Bellevue donc aujourd'hui derrière yé abimisi na koloba tout une école nazo manteler chance parce que ozolingo bande sanga makamene expliquer mon nyonso na bato baotala biso ba comprendre nazo manteler chance na epo na niveau ya carrière na ye eza mukie asali succès te na musala wana asali ngo succès te mais chance na ye et sourire na ndambo ya matière wa azaki nango et comme ici place aza lelo a comme productrice azo sala ba film na ye moko pe so tali bien même na ba commentaire bato banda o conseiller to bazo sala ba remarque Bellevue jouera yo moko pe kota na kati ya scène travailler bimisa o eza kati na yo justement ça mais aza actrice moko a jouera bien nga sepelaka ne ana ba mawana ye aza na ba aspect facial masque ouais so ba ebisi kota pena muta passe ya okota sala boy au sala zom sa boy au sala mais aza comparable na si la te parce que baza na durée à carrière mon côté c'est ça mon problème siko ye na pesi nazo marteler chance na parce que bato baleka ki na ba succès o basali pe ba temps ebele baza mais lelo ba yoka na asuste mais Bellevue azanzamba tomboli azali kolo donc ce qui lelo Bellevue ba komi ko comparer na muto asali tom sous 10 ans de carrière et à succès isa grâce c'est que muto ana a travailler so il lelo ba ba komo tchela net héritier o tchela ra Fally libaya stade yep stade isa grandeur parce que na logique des choses baza incomparable ba koki ko comparer bango te bien que baza ba musicien ça donc Bella a jouera bien asara musala ne bien botika kokot saye na ba place bolingi bokot saye mais pourquoi aujourd'hui les abakouk excusez-moi parce que ekomaga boiso tangi les abakouk au mona na ba ya mo ina pesi ya mo ina pesi exemple moko okoki kozala professionnel otangela ngo classe. Est-ce que ebi kena inato wana ba grand chanteur ebele ba grand bassiste ba grand soliste na ebiso baza succès po bango bat batangeli yango et puis mayele ya kobeta pena donc on sentir que non azobeta nini na mayele ya mukanda sans erreur kasi baza succès pété
succès boya bango te succès boya bango te eza likambo ya chance tadi bagrand chanteur bana ina bato bayebi musique nde balobaka talent na professionnalisme ebele bakozala na ta mosusu balingai musique bakei mais talent wana eza te mosusu mpa na talent ape na professionnalisme chance eza te sikoyo babelvi baya bato moko atamboli na chance atamboli na talent atamboli na mwa ndambo ya professionnalisme oyo ayekolaki afongoli yango neti nga réseaux sociaux nga yango na nsima bato ebele mais comment nga nakomo apprendre bato nakuti na réseaux sociaux ke basalaka boye eza parce que ntango na comprendre ke chance epesameli nga awa nakoti na profondeur ya kosinforme koluka koyeba mosala yango bien nde nakoma osala yango lelo nga mpena naza kopi kole ya Belvi Kandi bato baolingo te voilà pourquoi nga mpe bato balingaka nga te ayeka lobilobi awa makambo nini asala ya minene omonake nga na bato balekanga basala baannée de succès mais lelo nalebango ozo comprendre et ça pourquoi chance na mayele eloko moko nayebaka nakutana na Belvi place moko ayebisanga bi Sarah omoni théâtre na biso ya lelo eza ya pasi ke ya kala lelo oyo nzondi biso tokofuta bato ba $100 $50. Elle est très intelligente Belvi azara mayele makasi est-ce que bikatanga oui bien mais makambo donc asalaka soki oza na niveau te sur le plan ya ban ya classe eza impossible et difficile kosala yango abi même yo je te suis problème ya bacongolais ezalaka eloko moko balingaka komona moto aévolue te théâtre na biso ya kala ezalaka na mbongo lelo tofuta bato nzonzi film mobimba $100 asaleli yo film mobimba $50 mais époque ya baproducteur wana bazalaka oya kosalela biso banzonzi oyebi ke bazabafuta ata mosusu motu moko $500 à l'époque oui nzonzi eyaki na mbongo na ere ya baseya sikoyo bato wana babomba te bagéra vi na bango mabe sikoyo nga nakutani na boccasion na nga nasalisi yango bajete na tie sérieux na mosala mais pourquoi lelo bafaire face contre nga ntango apesi ngaka eloko wana natali sikoyo vi na nga ngabi ya Belvi aza victime lokwanga abunda na chance na ye c'est tout à fait normal comme moi bato mosusu tokuti bango na mosala oyo basali bato wana kutu bazwi na chance bamusicien bamemi bango bavoyage basalisi bango bapasseport bazokabela bino na bambongo bozobeta matolo bato tu ya bamatoliste bakabelako mbongo bato basalelako même cotisation ya chaque fin du mois yo bongo te moto ofutaka ndako bafutelako ndako nyonso oza mpe na dépense osala te mais onyati vi na oyo moko mambeta o comprendre mutu ye moko anyati vi na ye mambeta sikoyo baretour nango ekomisi yo motema mabe ye ayeka alobilobi anyokwami te c'est pas tout le monde voilà eza ka moko na Belvi Kandi donc nga na epunda toza vi moko ya kopi kole. Merci Sarah. Nabadaki oloba likambo ya Lizabakou parce que aujourd'hui il faut qu'on se le dise. Namoni guerre o ezalaka ya Sila na Ursile ndeti ekomi kolongwa na ngambo ya mama Peshanga ekomi siko beaucoup plus mama Sila na mama Bellevue. Bazali na expérience pembeni na bango baza na pomba ya scène o ezali mama na biso Sila. Mais pourquoi aujourd'hui par rapport à ce que nous apprenons les Abakou bango nde batu bazalaka sima ya koluka ko salir mama Bellevue ya kobimisa biloko mongo odo zalaka ya malamu te kofinga ye lesbienne mamo belé pourquoi bango bazalaka toujours derrière biloko wana au lieu de parler oyo etali makambo na bango ya profession? C'est parce que Bellevue azoko émerger azo travailler azo poser ba acte oyo bango basala succès belé mais bazoko ko poser en te, ou bien c'est juste parce que il faut qu'on parle na bango nde baluka ko traiter de la sorte. En tout cas, tu as dit, soyons des réalistes. Fali ndenga otale l'héritier na ba courage na ye na ndenga azo oser azo affronter oui comme ça il s'est bajete a olinga epete
ndenge moko mpe héritier place aza otala ke ye fo alongola badefi oyo fale otika po lobilobi kuna fali mpa kolemba ye mpa kolemba ye mpo misike eza ya mutu te lelo fali bato bavandisi ye na numero 1 mais match mpe ko baluka lobi mpe komi héritier eza possible donc baosala baa na baguerre froide entre bango donc tokomaske bavoile te ke sila asepelaka na épanouissement ya Bellevie to Bellevie asepelaka na épanouissement ya sila Bellevie azoforce abatisa bar likolo sila pa oforce azalaka likolo ozo comprendre alors côté neti ya bainsulte nga na olobaka te bakuki nde bafinga Bellevie mais il s'affiche trop yoka par rapport à ce que nous apprenons côté ya bakuka te nde bafinga ya Bellevie famille libota mpe finga asila eza vice versa nga aza ni pour ni contre na bibie nakendaka na babiro wana te s'il te plaît mais lamuka eza vice versa nga akendaka na babiro wana te kote oyo namonaka bafingaka kote mpe namonaka bafingaka mais ya important namona na nga nanu te Bellevie Kandi avandi na plateau aclaché sur bagrand oyo akuti na mosala toujours poli namona na nga mpe place moko te sila avandi aclaché sur Bellevie lokwa bango mibale baseklashanaka te seke tobengango baosala polémique loyale baza baconcurrent baobunda baowelela succès baowelela titre baowelela kombo baowelela baview baowelela babone baowelela mutu moko ase maintenir azalora mon premier na bango c'est tout à fait normal ya pasi so bango mbale tomonaki ke nde tomona lelo Fabregas a clashé héritier a clashé mais bafani na bango nde basala yango wana babenga yango eza 12 Bellevie opekisa bafani na ye te sila mpa opekisa te mpo bango bakokotisa mbongo na rando wana donc baosala polémique moko loyale oyo ekotisa bango mbongo yaloka polémique ya wera na jube donc bakoyokana te bafani na bango fo babundanaka bongo lifamille libote efingi koto abakuka fingi koto esala etombola bastar na bango ye bango tadi succès sans adversaire wana succès c'est important mais le succès aussi bien yango pese nga fe mona na dilembolo kola mamo Bellevie azosala mambo ya minene ebele succès sans adversaire et pouvoir kutu basengaka bango moko so baomona opposant aza te bacréaka pouvoir ye moko akokopera créer mpe opposant opese na grade oyo yaya bapesi yo grade oza na concurrent te yaya ntina ezala na ntina te ntina yango ezali ifo ezala na place moko baa baconcurrent na yo bafingako babambako mabanga bato no mpe bazongisaka mpo baabakuku wana bazala baabakuku base sentir ke mami na bango aza star esengaki ke Bellevie Kandi moko mpe azala wana tiaka sila molunge Bellevie azotia bango molunge c'est ça s'il faut kotala lelo soki moto aotia sila molunge ate sila aosala befort te aosala bafilme te aoforce na tire te mpo aza deya sila parceke mutu moko atia ye molunge kuna na Bellevie Kandi aosalisa bango baje te esalaki sila sani aza toujours na temps il faut asala bafilme Bellevie kuna ti nga mpe funa tia Bellevie asali babi Bellevie abeti boye nga ye boye na boye namona ye dernièrement bapostaki sila asalaki 1 million omoni ke ekomi défi Bellevie mpe fo asani alongola 1 million tandis que maman Bellevie a travaillé trop. Et puis question n'a qui a besoin parce que nous déjà bon de livre moi ça la biso signe kuna na sima caméra mais ça biso ka 2 petites minutes pour to kabwana. Mais question si nous regardons aujourd'hui, j'ai l'impression que la majorité des comédiens se jettent dans maboko ya maman Bellevie que et pas maman Sila. Te baza profiter. Ngap na so Bellevie la l'émission nga. Ba comédien belé ba na simano balinga côté. Non mais exactement parce que non s'il te plaît ils conseil nazo apporter. OK, donc point de vue point de vue nanga. OK. Eza kosola bien te. Soki nazo apporter mutu 1+ idée na yo so oza nango pesa ngo na suka parce que okotia mutu na erreur. OK. Ngande naza na solara bien. Na kabara na edara bato. Mais ovandi bo moni mutu moko sali eloko te
azaro travailler pas non avec une émission koloba kochela qui est poison. Tu m'as parlé même de ça dernièrement. Ah, je n'aimerais pas parler devant la caméra. Ouais, vous comprenez, t'as dit. Si quoi yo yebsanga kinga banda sola bien te. Okuma même koboma batunzala. Oyebsanga ke motema ezo swa yo. Mo salango. Mais je t'avais aussi dit vaut mieux souffrir. Mais pour ça la honte. Oyebi pourquoi? Na comment on dit mana boire ata biloko. Kena benga batu ba sécurité na biso bozo bolia bolia lobi soko leki diarrhée. Et comment que Sarah na comment banga. Vous comprenez? Et la cité que pour Belvia sola bien. Congolais sont matérialistes. Et belé pe bazana na lobango kate toye bani. Bankaka kapenza. Belvie na ebi kutu ko tourner te. Est-ce que ebi ke makambu nyonso ba finga Belvie bazwa ngoka pa ba comédie ebi? Makambu to mona ba finga Belvie vie na e passé soki nini tout et outi non kapa ba comédien ndi ba pesi ba journaliste ba comme finga Belvie. Balinga kete. Balinga keza ya mbebo ebi ke pasi na nzaleza so à côté libela moi fait ça nini? Ebi. Kolinga ya mbebo po Belvie akabila anga mais so bakuta une occasion ya koisa moto ya Belvie ba koisa. Donc Belvie so ozotala nganga na oyebiso kaka zala mote ya malamu kaka. Mais koza na confiance à moto te. Zala na confiance à yo moko. Batu kokanisa te so batebele ba olanda yo nde ba osepela nao. Mutu muso olanda ta mususu osola bien na katuko bianza. Banzinzi bazo ya popota do zana na makila. Eza makila so makile kauki. Belvie salaka koko santo ba yeba ke Belvie na mama ni mama bakabwana Belvie asili akwe yo mona bato wana te. Yo bitu na te ke bato wana yo kuta na théâtre à l'époque. Ese bazo kangamo lo randiti. Bazo olanda bongo te. Bakaba na kati na bango ba vrai baza. To ko titoye batutu te. Ba bazanga. Ozana ba vrai. Mais le quoi na ba faux baza. Oza censé ozala na confiance ya mutu te. Bato ebele wana mona balandaka Belvie la cité ke po Belvie solara bien. Il a dit que pas na nzala nde sala balinga Belvie po Belvie loboko. Eza pété. Katoko bien débile. Et puis le travail aussi eza à jour. Travail eza à jour, Belvie ochanga na pièce, Belvie ochanga na tournage. Ni tété ça t'as dit. Soyi Belvie azaki lote boyate. Donc bato wana ba yaka pa na opposa na quelque chose. Où est passé maman RC Péchanga? Programme émission Péchanga. Merci beaucoup. Vous comprenez? Donc Belvie faut ala vraiment misuga. Na ebi kozara maele mais faut fungola pena misotala. Kokatate batutu wana théâtre ba entourara wana ba vrai. Ya passe na nzala. Kosana ka kokwea. Kosa sune loko te salata un mois mo retourna sous ba film te ba okima ba okepa Irsil et pas pardon et pas sila kosa na kata un mois mo bimba tika ka ko tourner ozo tourner sous te ba trahir yo belé ba sa ba départ donc il a qui continuer ko sunga batu oza mtema wana mais ala prudente pour ta vie batu tout ba pembe non ba sepela épanouissement na te parce que uta dans les néants utiki bangona ba siksa makasi mais ba komi na niveau na ote o mati elle aura ba Aïda yo yebsanga Aïda l'équipe boudou na jouer jamais mikolo to bano sa ela bango DDD analyse à DDD à terre ba o ba tchara bangona ba radio est-ce que Aïda ko comparer na Yaboui jamais succès Yaboui a salé mais ce que ni ne komeli Aïda azakika vous comprenez donc et ça babiloko moko photo solango to faire voir na communauté au baza flou ba aider bandeko wana mibale omoni guerre ya Belvie na sila to aussi sango te parce que bango bosa elango l'art et alora jibe na wira mais bo sala effort ya rotika kofinga bango mbale baza ezo sala bena bien te baza ba icône ba grand oyo photo soutenir bango kenga pe na kobima Congo na keta msu Côte d'Ivoire na banjo beta tolo akishasa na biso abino bokumisela nga biso kuna to na Belvie to na sila bisalu po basen bachayo na ya bomayo ozo comprendre
et que ça a plaisir. Que au commis en boka moko boye. Ah, tu viens de l'Afrique, quel pays? La République démocratique du Congo. Ah, ok. Le pays de Fally Ipupa. Référence. Tout ça la pe bastar na biso wana. Bata ba référence na biso ezala bien. Boti ko comparer bango. Merci. Parce que moto azana talent, azana professionnalisme, so azangi chance mokile yebete. Na ina ba ebele. Ebele. Na ifasik ebele o kutu. Nga kutu preuve ane. Boy sangara na salle émission moi il y a 30 minutes na français du début jusqu'à la fin. Na kokate. Omoni ke beaucoup na ba la place à la na anglais okoka. Na anglais na okoka. Anglais za dictionnaire na ngamoko. Okay. Beaucoup ta place à la na cheli. Place à le na chelo. Donc mais bateau ba na ifasik. Olobi place à li na chelo. Place à li na chelo, place à ka na cheta. C'est bon. Ozo comprendre. Ce qu'on a ifasik kuna okuta muntu avec un bon français, à aussi l'émission du début jusqu'à la fin. Mais à respecter pena principe. Kasi. Na ba méthode. Kasi, on a bien. Ah ça la succès kasi. Voilà, merci. Té, bazoya na musala ti. Sont tali ba grande chaîne wana nyos tout. Pourquoi bazoya batama boma internet ba tchaka bango ba engager bango na ba. Parce que bazo ko apporter. Motazoya na papier na ya ifasik ba ozoya ete. Donc chance et contact a dit. Kobetaka tolo na succès, il faut avoir aussi la chance. Belle vie a coutani na opportunité, a salisi yango ba jeté, a bondi nango, a réussir à commis au hasard. Pomba scène, a sali dire moulaï a carrière na en succès. C'est à féliciter déjà. Alors, tout soutenir ba star na biso ba keli boso. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Boende tozo lukato kabona awa, mais avant de finir, permettez-moi de vous dire, bandego, excusez. Voilà, donc ça n'est fini pour aujourd'hui. Mais sincèrement, le comédien, Foto Lingana Ndenga Solo, Belvi Kandi, je vous aime beaucoup, ma sœur, tu sais. Maman Sila Bissalo, je vous aime aussi. Bande Konanga, Maman Ursule Pechanga, na Lingabino Mingi, to Salaka Musala na Nenge Sengeli, Bopesa Kamera na Bino. To discuta pour na Musala na Bino, et non pour na Babien na Bino, na bateau bazo entouré, na bateau ba fingela Bino bateau. Merci. Tokutani Lobi. Merci.